Parcelle wana ezaki bien ngambo na. D'ailleurs, illustré sur la photo à parcelle en appel. Oui. Parcelle wana ezaki bien. Nga na fandi wana même akamunesto eleka baninga na ngami somé ya théâtre bayaka okutanga kuna. Bayebi porte ndako na ngezalaki. Nazaki pendenge mutu neso to azaka. Eloko ni kokoma na niveau wana. Mbula moko ebetaka ya makasi koto o ba nyeso tu ezaki ya nyeso koya nango même on na vandi mais ezaki nango parterre mais bana ba possibilité na bango ya yango ni basali mais ngande lokwa possibilité ezate yango monongo za ndenge oh c'est moko bon j'ai la bilanga to kenda libongo lokanga na courager na somba basaki nanga masango papa mwana kene abandango esala pas un mois mwana kene na biso toza ba Congo to yebi maite mwana ka kene soko mataso na ba bato na bango so ba nini nango ba binga kasuke loko nini nango ezaka na moteur na kati batia ba masango surcharge papa mwana eko baluka kamaka na ibsalbi bayiko ibsanga na ba 21 mama boyebo italaka mwana nga mukolo wa modèle wana wazo supporter ngai azo supporter nga na ndaku mwana nga na milongoli la place to azo supporter bandeko na yeba msoba otanga mwana kufika boye tala choco ya makasi. Karine Pala dans la chaîne YouTube à ça la rappel ba feeling na ebité abenga kaote na ba film na ye. En tout cas, merci. Ngai ndi na komaka na esprit wana na fandi na tali kete ndi na jouer te boina ba problème na nango fona lukabande ko na ngai na yebisaka Karine Pala na apara nani ya JR na yebisa ko JR Manzete yebisa so di film ya binga na ngate mama na ngai Belvi pe yebisa ngana kinde ezaki na kale moko na mutu moko boye ezaki na kale moko na mutu moko boye ezaki na kale moko na mutu moko boye na kotanga kombo na ete kale na niveau ya musaka na groupe wana kaka ah bon na ite pona ko panza pona boye tozo solo la na eli c'est pas ya maman na ngai Sila mukolo na benga kaye na yokaka motema pasi OK maman papa na bango akufaka alors banda jour wana na benga alisuté mais atinda mutu moko boye abisi yebisa maman Sali na posa na wana timinga kaka mikolo avant bino toya ndi nazana elita ke nzamba osunga mais depuis abenga kyo kutana ye déjà na kutana ite qu'est-ce que ça OK et l'on nous empêché pour mon aïe na okende na okende parce que na besoin musana nga ko vanda bona ko kate ko nga musana ngeza théâtre 18 banda 18 na tili ba tournage pe ba benga ka au juste tournage baza ko benga nga en tout cas faut le ba vérité na moto na nzambe mama de la paix benga nga mingi na tournage na ina mwana mama de la paix voilà benga nga na tournage na bango na azoba la paix kala te ya mama de la paix na yebi to za ba uniforme na biso bango ndi bato sombela kingango na ba mama luso wana Lokola abele abonza kimbeka eba
lelo ifo na sa checking lelo mbisa okaka na sombite makaya na sombite mbisa mai na sombite na ebite ndeno Yo yebite que simple comme la Canada. Ah bon loba na Noaïda Et pas maman Espérance vous Ndofi kuna nya Césari. Attends, je demande. Bienvenue chez Espérance Ndofi. Épicerie mondiale et café. Maison Espérance Ndofi, Congo na kati ya Canada. Olingi kolamba na loboko ya ba femme africaine, yaka nyonso ezali. Bankulu, crevette, makenena, wangila, mbika, ndakala, kuanga ya pene. Pona bo pikiliki bwanzoto, makasu, ngadiadia peki mbiolongo. Nous sommes au 89 boulevard Saint-Raymond, Gatineau, Québec, au Canada. Olambi, Topesio. Bon appétit. Aïda, oui, because intéressant. Oza na Kinshasa moi makamulika na Canada. Nga soki naza na mega nakomaka tika Aïda, ya komela mwa moko. Ezala. Bonsoir, c'est Brown Cosmétique. Naikola Sabino va produire na biso auto sailaka, onga mkope na sailaka. Oyo eza oil elongi, oyo eza oil ya nzoto, oyo eza bapatch oyo kokola yango ekotia couleur uniforme partout. Tozana ba crème oyo etretaka batache ya maboko, ba acné, ba bouton, sozana ngo traiter lèvres na yo comme rose, tozana ba savon, tozana ba lotion. Donc vous contactez puis sur WhatsApp. Nyonso nakosenga na yo kolimbisa mabe nasalaki bisengo ya mokili ebungisa boyambi na ngai Yesu. Soki obwaki ngai Nzambe nakokweya opasi eleki yo. Soki osimbi te Yesu nakotika nzela na yo kolo. Soki otiki ngai Nzambe nakokweya nzela moselu mingi. Soki osimbi te Yesu nakotika kosalela yo Yawe yango yo limisa. Yesu limisa ngai momengo ekabolanga na yo ntembo bisengo mokili ekabolanga na yo te Yesu. Nasengi limisa ngai matoi na yo ekufa te toyokanga tango nasangaki mbongonga nasengaki yo opesa mosala Yesu. Lelo yopesi ngai mosala ebungisi boyambi na ngai Yesu. Tango nasengaka yo libala Nzambe nakokila opesa libala Yesu. Tango nazwi libala Nzambe ebungisi boyambi na ngai na yo yango yo limisa Yesu limbisa. Yesu limbisa ngai mbongo ekabolanga na yo tema bisengo
pasi ata minyoko kobwakanga te Yesu nanga ata kutula nzela nga natikaki nga nazongeli kolanda yango Yesu ekulusu namemaki naposaninga nakwaki yango Yesu bileyo nasanzaki nazongelinga kolia yango Yesu yango yo limbisa ngana bamenanga ata pasi ata minyoko kobwakanga te Yesu nanga ata kutula nzela nga natikaki nga nazongeli kolanda yango Yesu ekulusu namemaki naposaninga nakwaki yango Yesu. Exemple à télévision vous propose Vérité Please Please. À la présentation, on retrouve Dekari Bachi à la collaboration avec monsieur le journaliste Barézi Baza pour cette émission. Je vous dis un grand merci. Bonjour, bonsoir, bon après-midi. Ça dépend de l'heure à laquelle vous nous captez sur Exemple à télévision. Je vous dis un grand merci. Abonnez-vous massivement, likez nos vidéos, laissez vos commentaires, ça nous fera énormément plaisir. Mesdames et messieurs, laissez-moi vous dire, laissez-moi remercier le responsable de cette chaîne qui est monsieur Yannick Chamba, boss Yamboka. Merci pour votre marque de confiance. Merci à tout le monde qui nous regarde en ce moment. Si c'est la toute première fois que vous tombez sur l'une de nos vidéos, n'hésitez pas de vous abonner et je vous demanderai de regarder cette émission avec beaucoup d'attention parce qu'on reçoit pour vous une actrice comédienne. Elle a fait pas mal de son parcours. On va parler de lui en long et en large concernant les différents livres d'actualité. Je demanderai à Dé aussi d'être d'accord avec moi. Je vais passer le micro pour dire aussi bonjour à notre invité. Bonjour Massadi. Bonjour papa. Voilà. Seigneur, merci parce que utindi batuna katinisika onzambe avant tout banda yango ezala katina première position na biso yeso to lo banzambe ezala katina biso na kombo na Yesu Masia zalo kumuke pe machin na boko to sengete. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Jésus. Amen. Voilà, je suis avec Barézi Baza, monsieur le journaliste, à qui j'ai dit bonjour monsieur le journaliste. Voilà, bonjour de Carré, j'ai redit encore bonjour à tous nos téléspectateurs qui vont nous suivre tout à l'heure, qui sont tellement scotchés puis connectés sur Exemple Télévision. Merci pour cet amour et pour cette marque de confiance. Merci à Déo qui est derrière la prise de vue, cadrage son image, et merci à Yannick Chamba qui est le patron beau gosse. Ma mère Clarisse Ganga, un de ces 4 matins, Toro Zanayo, on a roulé bonne année parce que bonne année à Toro, tu fais Tarabi, mais cette fois-ci nous allons fêter avec le boss. Que Dieu te garde, Oya Penza en bonne et difforme. Et merci aussi à Shekina Vumbi qui te repétaille. Merci à Julio Monamputu, il y a Huguette Kamazi depuis Montréal, et je réside à la merveille, mon amie. Et merci aussi à Saint-Clair Mbiki la Poutine pour l'assistance de tous les jours, de tous les temps. Alors, nous sommes avec cette grande actrice, Mama Sadi. Je sais que Batu Belé, au Bakenda na Mikili Apoto, na ba o bazali pe awa, ba yebi Mama Sadi. Parce que na Kinshasa, na statistique, il y a YouTube et Rolex que RDC, Kinshasa surtout, ba kota la pe YouTube makasi. Alors, YouTube, donc c'est la publicité na Kinshasa et au sala bienté. Barota monsieur Belé mais au Kataba pub et au Salabianté. Bonjour Mama Sadi. Bonjour papa. Bonne santé. Ça va par la grâce. Ah, na sepeli na nengo lobi que ça va par la grâce de Dieu. Voilà Mama Sadi to me un peu ko betali solo ya carrière na yo. Mama Sadi musalango ya théâtre au bandango lolenge nini na nini parce que oza parmi ba icône to bengango bongo ya musala opo oumeli pena na musala wo. Merci. Merci na liloba bopesinga na banda musala na zaka mwana mukie na bali na kata théâtre na boti na kata théâtre na musala ngam talaksa na musala théâtre eza papa ki kwanga nzala tozaka auto tikala lelo tikala ngai na suki asaka na RTNC tozaki na papa nangai sans souci tous ba collègues batakisa biso busala place moko ya wana papa sans souci azotonga azaka couture aka kotonga na ngaba
bakobengi papa diamant. Voilà sikoyo bango ndi balakisa biso na bango ndi balakisa biso théâtre papa ki konganzala to banda osana la Lafayette. Il y a la télévision ça qui tout ça salem sous la école to memani to kena école l'école to sali théâtre. Au moins aller mso bana miki ba futi ba tout ba leti lelo ba 500 francs to zi yango to bando kabola na baninga na biso. To ngwe wana lere na eko bala mo bana nga komo sa ba complication terme ça na zo kondo umela ka na respecta ki quand même na linga msana ngai. Papa na licence souci ki na poto bango na kimbanse ke lere ba former groupe habiter fona lukaka na sadi souci d'Afrique. Voilà. Amoni mo ati ayiko trouver ngala ndapo na ngale on azana kimbangu aye abi mama sadi nazana besoin ozonga po to moni passe na musala o mais nicho boy peut-être pour ko futa yaka ozonga na musala ngala ndimaka papa bana ko compliqué ba yiko zo ba mama shako banani nakutaka ba mama shako déjà si ba ko ba fioti bazalaka déjà po ngamu ko na saka lo ko ma retard moko boy ko zonga na bando ça sur la sans souci papa na sans souci ngai kaka na meneur de groupe na lukaka nga magndenge na zaka na leti meme boye baninga bagenda osala po sans souci ko na banzonzi te baki na facture bakini ki visa na baneki na ba tatouage o banini ninga na zaka te to bana lazaki ko linga ka ndeko na nga wana saka musau na bana olinge makasi na mama ya kaka na kati ya répétition le msusu bakoiko la c'est cause ala nozui wana na répétition nzonzi ya problème kendi bango ba osala nga na okile tala bango le msina meme na longo na répétition msina lande kuna pokaka ya msuba ko ozwanga na msala mais ya ko koma mama moko boyi simbaka te nde nani mama bolingo oyo ya oyo voilà ya salongo le salongo pe panzani bango bake na Asben wana ba ekozwa biso na bambonge ba Karim Pala ba V12 de tout ça que bilé na ba ya Simon bango ya Simon Sonzo voilà na papa nanga Dudu la fola zamba amona molimo na ye to tombola ngo to bandi ko sala na Asben yiko panzana lisusu mama bolia meme bise pas Emile Zola bana c'est pas Emile Zola bana c'est pas Emile Zola ndesi koyo ndeko na ngai nani mame yenga zamba pa bona ndeka kala on solo ba malam pona mwana masana leo kimanza yiko panzana mama yenga amininga na super kilima bana sana super kilima bana sana super kilima ti lelo oyo moi tomona nini déjà tata yo akali solo te c'est moi ma précision kaka baba ne sur les ali c'est bon ce que kimi na auto avancer na bandi na super kilima ti lelo oyo V2 là mso mona so azana mwa biloko na ye abenga na chaîne na ye na kena sale pe film parce que ezala ndenge wana na ko sale pas V12 na kepa ya nani papa na ngana ni Josco de na bana ko sala 4x4 na osala donc ponga na gimo na moko ti lelo bona zaka mama limiema na tala kati waza mkolo waza mwana mkeso ki alobi na ngali kamba na osala surtout pour la musala na surtout pour la musala na pona linga ngo ndemi de lelo na zana na kata super kilima na vandi problème nanga onga na zana ngo pa na bino zamba pesa na makasi avant comme on a problème wana avant comme on a problème wana obiti le dans un groupe à Kilima groupe Kilima bo répétaka comment ça se passe bo lekana chaîne nini bo tunaka répéter ça la ka ou comment na super Kilima c'est ça qui na moi problème moko boye tala kandi ba quoi ba piraterie les kebele tout ça qui aussi qu'on se retrouver dans notre mais voilà na groupe na biso wana ezala lokola to bezaniza lokola bonde ko moko bondeko moi likambo mukebo yo na délégué na biso abengisi bino boye moi problème muninga abengisi bino boye okuta na kati ya na banani to bango za pile msusu mona boto moi likambo muninga boye mariage muninga nini atko to za soudé mais est-ce que vous tournez à lisusu bo l'extender ata piraterie mais est-ce que vous tournez régulièrement à l'époque ils avaient qui maramouya CD mais le lot peut-être ba CD dans susciter le lot ba YouTube mais pour le moment ndenge pa nani papa na biso yaka ni toza botana presse na kata boîte président na biso za kaka ma papa Hermen
bainde patron na biso Hermine Kaba après Azana poto après leki nani ya na ye Bruno Makakala inde mutakipa biso na photo so on comprend bien maman bino boskala kaka organisation ba fête ba matanga tena sens beaucoup tanaka occasion quelconque mais ko tourner bo tourner ali sous penza te linginde to banda retour boli on tourner ça fait un temps bo point bolita pour na voilà mais baba artiste a se nourrir ça au fur et à mesure ba répétition au fur et à mesure na ko tourner maintenant bo tourner botiki mo baisse mo boy est-ce que moi déséquilibre quota par rapport à bano ba mikolo ba na game makas ko le cabino bana moi vitesse de jeu to roloba obita barezi bien sûr baza na vitesse na bango mais oh penza balinga ba super climat bazali po lelo soki super climat zongi na ba wa na ba vitesse na ba kotomba so comprendre pour battre belé balingi super climat mutu na mutu ndenge za awa pour soki film na biso ebimi na bato baza na kata na ba marié pour na kopesa consolation kati na bango le mso na problème biso za ko consoler mais est-ce que peut idée payer OK na tana groupe mususu au loin na groupe Kilimate mais on a kata groupe Kili mais aux autres OK groupe mususu to banzongo OK na apparaître les solo de Karine avec otangi Karine Pala dans la chaîne YouTube à ça la rappeler ba film na ebité abenga kaote na ba film na ye. En tout cas merci ngai ndi na komaka na esprit wana na fandi na tali kete ndi na jouer te boina ba problème na nango fona lukabande ko na ngai na ibisaka Karine Pala na apara nani ya JR na ibisa ko JR manzete ibisa so di film ya na ngate mama na ngai Belvi pe ibisa ngana kinde ezaki na kale moko na mutu moko boye na kotanga kombo na ete kale na niveau ya musaka na groupe wana kaka na ite pona ko panza pona bongo tozo solo la na eli c'est pas ya mama na ngai sila mukolo na benga kaye na kaka motema pasi OK mama papa na bango akufaka alors banda jour wana na benga alisute mais atinda mutu moko boye abisi yebisa mama sadi na posa na wana tinga kaka mikolo avant bino toya ndi nazana elita ke nzamba osunga. Mais depuis à Bengakio, Koutanaï déjà. Non, Koutanaï. Qu'est-ce que ça? OK. Et là, on est empêché pour mon aïe. Non, OK. Non, OK. Parce que là, on a besoin de ça. On a besoin de ça. On a besoin de ça. Théâtre. Na yebi musala musute côté kapende na kokana pe côté kate musala nga théâtre ngondi mteluka nga sama ba business moko boy elongi obonde eza bo papa na nga tine ya théâtre atoza na mbonga malonga te parce que no somba biloko yo mutali boso ba opona yo zomona alors na ninga musala nga voilà ba telemi yo l'équipe mama papa na kopesa bien exemple moko na fana na mwana na sali 4 mois na hôpital ya Kinkanda. La Matadi. Moi, on a la Matadi pas oncle là. C'est l'opération qui est compliquée qui m'a cassé. La tina na Kinkanda ni mutu ni na Kinkanda. La docteur na ba cédé na ngao ezaki na kata bandako na bango basunga kanga. Batu mususu mona so ba ye ba sikolo ezaki na problème ko konda batu to ye ubeyete ba yeka en tout cas fomo na kaka pusa ni kama sabi. Eza yo bi wizanga ndenge bazo ko taba ko sala visite pour ndeko na bango. Au moins na bakumo yela ka bambala bani masadi. Donc tina musala on eza bien. Mais voilà on a yebi Belvi Kanzi azalara penza motema malamu. Sûrement ndenge atala rappel exemple de télévision. Je crois bien famille Libo Tabaza Awa et puis les Abakouk au basoutenir la Bissal Baza Awa. J'espère que le message est commun. Et moto angaracha peut-être bakal connaît pas Bella yemora ota l'émission et rekomela donc cette fois-ci kale ozalate au mona robenga penza maman ça dit pas que ça musala naï. Mais maman ça dit ba rôle nini peut-être sur ba pesio yo mon peno se sentira très à l'aise. Papa, nga za soda. Olo banga ngata jipa mukuse na olata. Na ajo. Maman ça dit papa. Olo ngata so ko tete bena la théologie puis na sala théâtre. Jipa mukuse penda. La takanyoso. Papa mona na la takanyoso. Olo ba otalo na kei. Donc ngandi na za. Mais o matibeta. Mama. Na mona ba rôle mingi ojo wa kokota na pasi. Kolela te mais pasi au fait ça penza pasi penza mawa je voulais dire autant que mawa no penza na ba résidence si ba résidence c'est-à-dire je pas sans souci mawa na ye wana kaka est-ce que vous avez exclusivité attendez tout une exclusivité au tristesse ya mawa na longi
de soko bine so caméra papa ouais olelisa ngai et ça bongo eza na makambo ebele pardon papa pardon naza wa nyonso nasalaka polyvalent sinon te bato ndenge neti bachef na nga topesa neti bachef na nga bayebi ke place oyo nazosala so na tiango mama sadi esimba place oyo so na tiango kingandi esimba voilà mais mpona kojoue nyonso mais côté fort na yo ezalaka soki ozojouer mpena pasi to mama ojouer makasi wala kutunaka nti okokolela olela parce que nakotaka mpenza na makambo na nga nango na kata motema nyonso ebimaka na kata CSN mama sadi okanisaka makambo ya vie na yo to mpe ozwaka personnage no comme ça to mpe ozwaka maba vie no oleli nde bamosusu okanisaka eloko komelo na vie directement oleli na kata ya scène nga vraiment nga actuellement nayebisaki bino nayebisi bino le tozwa na nzela nga naza job leka ebele ka oloba nanga mwa likambo ke boye image motema bapota ebele donc bapota nazoka trop job koza di ya théâtre ou di ya nini bapota mama sabine uta wapi so bapota na toyeba topartage na bato bakotala biso parce que toyaki nzela bakomona baimage toyaki ozwaki biso nde tokiti oprésente biso mpe parcelle na nde tokomi awa nayebi te mama sadi meka mpe korelate biso na bato bakotala biso papa nazwi choc moko nayebi te lokola nzambe asasilinga nde nakomomonaki sava yaya bali na 16 ans na boti bana nga mwana nga mokolo ya 25 ans asisi classe aza mpe awa non aza te akufaki ya 25 ans mwana ngai iyi ndi mtalanda ye wana bomoni wana gladi mwana nga 25 ans mwana nga asisaki bakamaka ya kozanga bambongo bo mama nga fona kota yese mama fona sala ngala fona ngala nasala nani kwa babenga marketing papa tozala na moto kota suba msusu na classe bine suba komi na niveau moko mwana bakamani bamemi trésor kamarade moko abanoninga ser na ye abia tokende biso na gambela otika basoso na ye oui nzambe mpe asalaki na gambela otika basoso na ye azoya mpe na kata ndako omona mpe mama te eloko bona zwi mpo mobali na nga papa na ngai mobali oyo papa na bango abotamaka ye moko nileki nindeko ninilika ye moko alors nde aza komona bamwa bana na ye wana abanda komona lokola bandeko na ye baleki na ye azaka na secret moko te pa ya bana na ye bana mpe baka na secret te pa papa na bango mwana ye le jour moko boye mama nazwi mwa mbongo asentaki fille moko quelque part abinaka mama nazwi mbongo nalingi tokende mpo ezala boye te tokende tosala lokwa mwa présentation moko bomwa geste mpa na petite wana petite yango mpe tolingaka ye makasi abandoya mpe na ndako yango na papa na biso na famille toke tokosala présentation mpa fille wana tosali yango ezalaka lokwa libala eloko nini mwana nga betelanga mama tellement lokwa nazalaka na chambre eloko nalingaki te abi oui okoki na age ya kokite mais eloko olobaka na ngai na soki nazwi mbongo atozala kaka ndako nofosaka classe wana oyo mama nayoki mwana alobi na ngai abi mama nake na moninga mosusu ka bakamarade ka vie moko bo jegi nalobi na ngai tokende na libongo lokwa ngai na courage nasombaka basaki na ngai masango papa mwana kende abandango esalaka 1 mois te mwana kende na biso toza bakongo toyebi mai te mwana akendeki soki omata soki na babato na bango so nini yango babengaka soki eloko nini yango ezalaka na moteur na kati batia bamasango surcharge papa mwana ye kobaluka kamaka nayebisa bi bayi koyebisa nga na ba 21 mama boye boye talaka mwana nga mokolo ya modele wana wazosupporte ngai azosupporte nga na ndako mwana nga nasina milongolela place oyo nazosupporte bandeko na ye bamoso baotanga mwana kofika boye tala shoke oyo ya makasi babila biso tokebelukaka mwana to bandokende ntina bamaluku banini papa na bango bakei nani lingala facile ekobelela na côté ya hôpital de la Rive mwana mobali moko aza wana akufaki na ye mpo mwana nga mpe na oteka bamasango na ye wana aza kolata kilote ya jean ya bleu na bodi moko ya rouge bordeaux eza kozala awa boye siko mwana wana akufaki na kati ya mai
rouge bordon na ye ezaki ya maboko mikuse en plus sikoyo baleki na ye balanda ele bakende mpo bakende kovérifie ebembe wana azaka na cicatrice moko ya monene ya po nde azaka mwana moke nango sokola ye ebende babiloko wana ekotaka ye na kati ya motu baye batala eloko wana mpo garçon mpe azalaki bien coiffé atala yango eloko wana eza te atala cicatrice oyo yana bango azaka nango lokolo amoni yango te ayebisi nani na commune na bite oyo azalaki na frère te papa makambe baluki lokola bobimisa ebebe na mai foko kundama papa nga nakunda mutu mosusu nayeba ete mwana nga monana te baserkeli nyonso toyaki nango nzambe papa bosala bando betala bino makambo so bomona nga lokola moto aliboma boye nzambe nde moto azongisi nga boye akenda amona mwana nga te la fille wana oyo atikalaka epa na nga mama avant de parler ngati nzamba asungi ya ekobota la porte kanga bazema 2 mois ekobota une grande fille ngala bandiko supporter tala kaka na bandiko supporter fille wana papa na ngai na ndaku na nga Yesu azwi mobali kana balabana nga yana lela moko ndiro nazongisaka ebimbe fille wana na bano lela na Lubumbashi nakoko nanga za kovanda mwana nga mwasa bana ko boko na ye bakosinga balobi bandiko ne bakosinga babo yakanga mwana po tozokende kokanga esuki na mwana mwasi papa na sumbi bilamba parce que classe nga ke zongati ok mwana bazie ba faire voyager bakina Lubumbashi nde sikonda koma ko binganga lo bana papa leki batinda kamboma parce nga bite azana makasi yo muto memaka mwana lobi ki uza capable mobali wana pe ipare bango na yezo simba suki uza capable siko ngala hotinda mbona Lubumbashi nga mokuto na transport na kuzuza ngo wapi ndenge yo yako mwana nga ndenge na pe okela eti heureusement ko nga moko pesa na Lubumbashi auto 6 na Lubumbashi tellement message na Lubumbashi azana fille awa kisa na message na Lubumbashi albi amwana zonga kuna yate pour kuzina nga moko mema mwana na kuna yinde mtakumko moko akikipe zui azoni sana ndao talaka bashoki ya bongo est-ce que vraiment yo mutu koza na normal nazakala msonga est-ce que mwana nga ngolo mususu akoya ebende na tambola kala bamboka bona mwana ye mwana ete de mwana nga ndinga kufela na ndinga kene na mwana mwana ana kufaka na 2010 wana super climat zaka na kata super climat na bana super climat 2004 mwana nga kufi ya liboso na kata super climat sala nyonso ndenge batuni so basala ka producteur nga asala nyonso na eko leka eko sala na 2016 une grande fille ya nani ya 19 ans akamaka ko vimba ko iza makamuni nango mwana nga mususu na mema na hôpital cœur Yesu ngana eloko nini nango na bana na bana tuna papa parce que yo tambola ka bien obenini parce que ngande naza na tambola bien na simi baka eloko te même tande na sa théâtre na yebi ki c'était bana ngande nazo mona boza nini o boteka ndamba lopango boteka lopango kwa kele suki na comment na nini non indistinct pas ba nani ba Valence ba nani ba nani bazalaka ba non ben ndio te komba mboka ngonini na mama koko hôpital moko za na kimba ya basango na Kimbondo kuta Kimbondo mwana kobela komi kovimba eko koma bien na longo hôpital na ko mwana komi bien jour akufaka papa na nga ezaka te kobela zaka munene obenini obe abela ka rien to vanda kana tango boye na na suka bilamba loko ezaka samedi na onika bilamba na moni eloko na bana ko bilamba mwana nazobela soki amoni azo kama malaise azui kiti ora fanda boye a tourner kiti bazo na kiti amupisa afandi ya tibu ngabi nini nango sureza abi mama na okabiete ngabi nini nango yo okabiete mama nanga to kende église fongo na motema na onza mbasala kati na openza ngande na zanga mama abi na suki abi place muta suki nde mayele bandaka papa eza mama nini nango nga na sala na libota oyo na olo bana mwana ndenge wana nga na okapata na tanda bilamba na singa mama yaka papa na bango abitaki lokwa mwa tour moko bo mama yaka wa batanga mbule menesa lokwa na ko tomba lokolo tenga buku ko tomba lokolo tenga ko tombola na kombo na Yesu na so déclarer na kina sima mwana komi kilo sambini yonga na zomona mama sambela mama so tokota ndako prière ache mutene alipeka mwana ngokata mutene tala ba shoka mutazo Seigneur mwana okufa Nzambe ekoma kamdi nini nango ekomosala nga bo Nzambe na zilo kwa liboma tata moko azalaka oyo ezaki église
azwanga konso amemela l'église abilanga masadi eza nini mama nini ngabi mama ngala zokuka leso bana nga mikolo na buti bana nga na mukebo likambo ina na bana nga en tout cas la menace qui vraiment mbaina ngabi te makambo malamu evanda pona o comprendre ngo te parce que nous quand mobali na msusa sala likambo benini OK mwana batu ça papa yozo makambo 2010 2016 16 17 17 na coach l'hôpital na grand garçon na ngamo ko boye asa ko sana matadi no mena fana na kinkanda so mona docteur après opérer mutu moi kama tamusopa mutato asani musopo pona ko zungisa atongi bosima mona ngo ya mwana nga batongaka na kina na matadi na kokuta mwana ngai nazo ke solo ngame koma yo nazo ko solo nding mwana unga nazo kompote alingi tenga na soko ngabi ngande mutu na bota yo toko mtata munene bina osukola yo na zwaye na kene papa na fongola bantu wana tela libulu wa munene ngabi nzambe nini ngo lakisanga ngo lakisanga eloko nini nzambe na sali nini na bandole na kati docteur wana bendi mwana ngo wana ngabi papa komela biso na toki na hôpital munene mwana na futi mambongo nyonso na futi mambongo nyonso mwana ngaza na table mwana soka ningaki na sala sel ifa ganga mama na kufi tokene na mwana milanga maya makila tokene na hôpital tokota hôpital ni un cas mon frère nazala ni un cas matadi na zala mutu te ka petit frère nanga wana mema mwana nakota mwana ka hôpital docteur kona alongola ki déjà besoin na atalinga abiyo na mwana o quelque part ngabi papa sunga nga tika na kola mama kama quelque part abi oui na mwana o quelque part alongo li blouson abi moni na longo li blouson na mwana o quelque le cause a troublé na yebe ko laksanga place wana lokula nga 150 000 francs congolais ngabi nzam nga mutu ni mbongo na kina mbongo na utofuta na hôpital wana siko na zata na likuta te nzambe na kobanda wapi ko suka wapi na bengi petit frère nanga o wana wala mema mwana matadi ngabi yaya mwana ye pana papa na bango boya kana yo ya aya mwana komi na ba malade bozana ka hôpital ni kazanga batu siko ndi ba singa 150 000 francs congolais mwana ngo place azali na yebi te ba kotie kuna muta kota te na mona ete eta mwana nazo yeba te siko lobi nini oh nga mwana ya kono yo ya kimkoloni nga bitika na ba makambo ya kimkoloni na besoin mbongo oh ngala na mbongo te na kana 30 000 francs congolais garçon oui balala kana mwana nga bazwa ndako na bango moni ka bakilo ne bazana bulu bazwa ndako na bango kuna tellement lokana na sa mwa biloko mikemike bakoma ko sala kwa mwa pâtisserie na bango wana abi vraiment kecha akufate abi mama kecha akufate bi oui kecha akufate te comme les kecha za nika mobali ndoko na bango mtapese comme bwana ngabi oui akufate nga na cause de esclave tena kunda bana nga mikolo poani na yoko maana bazwa ba camarade ba bisina $80 katana o babomba kana o kecha bomba mbona quelque part dit $80 baninga na yo mbongo tongata futa ndako ba camarade ba kongisi e ko bima 150 000 francs congolais ba longoli 50 ya nani na ba kisi ba koti na salle d'op frère moi na kota na hôpital banda 21h tu 2h du matin biloko bima mwana musopo epola ba bimisi musopo e komi libanda ko sumba wana makamune so papa bon ba choc ya bongo ngapena na ozali. Au total, maman, ça dit, Aza en vie? Aza en vie, Aza là qui a le quoi qu'on connaît, ma cambote, là, à mon niveau, côté à Kimi. Zomona. Normalement, au total, le botaille combien? Normalement, la botaille cabana 7. 7. Bané baki, na tikana 5. Ok. Si quoi, il est moi, na ko bimi. Papa, la maman, blangabi. Ça dit, bon, mais moi, bon, mais maïe, atika sur la matin d'Italia, la Kishasa. Voilà, comme en septembre 2018. 18, tu es à l'hôpital en septembre. Tu es comme ma maman. Tu es comme l'hôpital, c'est vrai. Maman a louche. Papa ban. Comment ça va passer? Comment on a quand même grave na kata hôpital mobile benga ngati. Ese lokoni nango. L'air na ye na ko kote ba genou oyo esa ko vimba nga bezani. On a comprendre te na comporter ngabiti. Tikana benga bana ba vanda ba luka papa bango tande fils ke mbongo na kende sala examen général. Oyo boy makolo boy l'air na makambo belé papa. Na kepa bana bana pesa $70 na me mapona ngo peut-être koma na kata ndako. $70 ba bio fait ata bango ba 100 pour to kota examen général na ya boy to comme na 13 to solo na ba 12h non to 12h 13h papa kufi. Oh. 13h abandi soin sa kutunga avant kufa. Tona koko moko boy koko na biso. Mwana nga za pasteur za na nani?
ali kotika mwana wana banda obokola mwana wana auti classe papa comment les aki nani Dieu donné pas Dieu nani l'exercice va pesi biso talinga na sali asili kalobi awa ngapenda kozala ti totana yo ana mona mabengo papa pono koloba mwana maloba ya mabende mwana mama conseiller na boy ata lelo beti nga bata na oloba te nzambe koloba te isinga na beta umbata na lobi loka bongo atika kotika nga koti na kata ndako abandona la prédication ya pasteur na biso moko loboko kata na wana zo te ya loboko neso nyusa sambela abanda kosambela tari aluka so nzambe te apengwa atombola loboko papa atomboli loboko ya moto azokufa atomboli loboko oyo aya atari masadi azosala ngasi to komoso na baba ngaba salini amen abandi kokosola loko kokelisha papa tala liboko ya makila okufa moto Voilà, 18 banda 18 na tilelo tournage pe babengaka tournage baza kobenga babenganga en tout cas faut le vérité nani moto na nzambe mama de la paix abenganga mingi na tournage na ina mwana mama de la paix voilà babenganga na tournage na bango na azobala pe kala te ya mama de la paix na yebi tozala ba uniforme na biso bango nde bato basombelaki ngango na ba mama luso wana nde nayaki kosigné mwa contrat moko boye ya bata poto mpe eza mwa onje moko boye poto kolambaka biloko ya mboka balekaki premier épisode olambi babiloko ya mboka oyo bato balingaka olakisa ndenge nango ndenge na minute oyo eloko nango tala Maman Sabina Sadi Maman Sadi ba moment nyonso oti kobeta lobi ba moment dire oleka wana obeti solo wana na ba moment na nyonso bana koleka est-ce que ba ninga na yo ya musala na yo bazaki ko apporter un main fort ou même un main forte na bango na moment wana papa na ngai so muta ko eleka mofoka mutasunga mutasunga bana osunga ko sunga ngala lubaka na patron nga baninga na lubaka na ngate na lubaka na patron ka patron baninga bana osunga te na yebi te ponga na rana likambo mutako luka eloko ko ne feza patron enveloppe tango ya ka peut-être au nom de la gromité topé personnel enveloppe ya ka papa na nga age cantative na ngai pourquoi ça vous avez peut-être moi ba guerre d'esprit na baninga non ya misala non okoki kotambola na bande même groupe nyonso na passé so lobi kombola nga bayebisa groupe nyonso napesi yo nzela lokomi wa bajournaliste banda na nepa mama Bomengo banda mama Marie Boli mona ye moko Karine wana bango nyonso place na leka même Josco kaka ndinga zala loba azana makambo mutu na banga makambo po lelo so na zi problème na ngwa okipenga na ngana mutu otelimela ngati na banga kandela banga nzambe ndenge na banga bandi mais maman est-ce que maman ça dit peut-être peut apporter l'opportunité ni na vie théâtre pesanga makambo ebele na liboso mbongo na nga na somba parcelle na ngai pour parcelle les sauté wana voilà ils allaient sauter kozala na kombo na Yesu yo pour contribuer place amen pourquoi pas c'est possible zomona et uzala comment était na ndeni parcelle wana ezaki bien ngambo na d'ailleurs illustrer sur ba photo à parcelle na pe parcelle wana ezaki bien nga na fandi wana même makambo to eleka baninga na nga nyonso me ya théâtre bayaka kokutanga kuna bayebi porte ndako nanga ezalaki nazalaki mpe ndenge motu nyonso to azalaka mwa kiti mwa télévision mwa nini parce que patron nanga aza kofuta bien c'est waza mbongo alopango ya théâtre na bongisa ndako nanga bien parce que patron nanga na suka sanda aza kofuta biso bien super tellement na futaka bien poto oloba mpenza kende voilà akofuta biso bien moi télévision nanga moi eloko bien moi nini na bakama bato na biso ya poto lokola bazaka maboko pete bazali kokabela so mona mais eloko nini ekokoma na niveau wana mbula moko ebetaka ya makasi koto o ba nyonso tu ezaki ya kokubo nyonso koya nango même on na vandi bese ezaki nango parterre mais bana ba possibilité na bango ya yango ni basali mais ngande lokwa possibilité ezate yango monango ezala ndenge wana ezaki esika nga na vanda ezaki te beni ne pas na nga na vanda ki na makoki na ki nango ya moke wana nde na sombaka ma place mais maman ça dit tant moment ekomela ko ndako ekei bongo est-ce que benga pe patron na otundu benga boss na yo o asunga est-ce que benga kazaka informé nango to pe ba ninga ya groupe qui lima bazaka informé que ko eli kama modèle pas ko bungi sanda ku bongo c'est le mamnene papa to lo makambo pardon to lo makambo susu o boyeli pona ngai pona kosunga ngai wana
Non, voilà. c'est un message pas fanatique. Donc, pour ça là que cause à la sauce qu'on a dans qu'on a été en commission pas ya faire moto mais ça na yi to zaka le na zaka na ponga na boutique place wana na boutique mo munene to zo mesana azape batu na bisa ba Congo aza manyanga ngana za mboma to mesana pe to kuma kwa bandeko voilà te boya ngoko ndele ramona kiki ngana vane pa kuzina no beta bilo lisolo atinga mobile na tanga leste ndaba na tinga kufana existe yaka ndako oyo ndako ezaki banda osokola ko bato pe bakime na bango ayo bon sandako oyo na ko vana na kata ndako oyo pesa ke ma petit rien mala tombe ba biote $20 wala za mute pour la ndako oyo faut pesa $50 na biso on prend 50 na kokate pour na travail ah vous allez pour na futa banda ki $20 mais ba comme 50 ah voilà kasi OK c'est ça chambre salon OK donc tu vois 50 on a moment ça dit aux en 50 on doit foutre dans chaque sanza ça nangote ya na za folo ba iloko vérité voilà ah nangote ce qui 50 papa na longa na matakote likolo na 50 mais je crois que Rubando ça là bien ceux qui les loyo bazo benga yo à part maman de la paix tout le monde ceux qui na basita batu mususu par exemple OK pas si là les abako baza bazo si la refuta au moins loko OK pas Bellevue TV pas Futio OK na ba chaîne nyonso o ba sala ba Top Vision bato o notre ça ba film bazo futa au monde que aux attend moi makoki bana baroki kolia be pe o futa ndako o lancer message na bango nyonso ba rotala yo bandiko na ngai wayebaka mama Sadi naza mutu na sepelisaka bino pe na kosepelisaka bino et puis vous en avez nzoto makasi bazela to ya kokufa to likamboya na mona bato so abeli boye te ngali na maladi te na boya on vient na komona vous en avez nzoto makasi na boya on vraiment ndenge na za boye na posa bosunga ngai eloko nini oyo pende ko sepelisa mutu zonga mutu na sengo bino mo boyebi naza na ngana mingi te na bandolo balo bosala nga bote na besoin bosuzwa soin na ngai nazo kokatenga ndeko na bino mwasi nazala veuve donc la veuve natala film moko boye sepelsanga makasi kaka bandeko na biso ka théâtre bazo na pesa biloko na ba veuve et bongo veuve ya bango babike bolingo bandaka na Jérusalem oui maman ça dit que vous compléter est-ce que bino ba veuve ya théâtre vous appelle la structure na bino tout le monde il y a papa sans souci bah ça la peu moins structure il y a ba veuve ça ba veuve wana ya bango moko mibali na bango bataka ba comédien ya bino te on a posé la question pas ya chef moko boye mais ngana za veuve mama moko lisusu pe aza veuve azana maloeka na boye tanga kombona to tout mais biso za ba veuve te o eza pona ba veuve donc ba mibali na bango bazaki ba collègue oui est-ce que pour côté de lisanga ba groupe ba famille ba théâtre tout monde ba phare ezali tout monde ba phare ya basa théâtre moko ezali tout monde ba bibi c'est que la vérité en tout cas na kota ngote mais na zaka na ba mangomba oya ba ninga na ngatu to saka ba intersection pona na théâtre neti mama na ngambo na Nzambe de la paix azaka na groupe mobimba o basi oyo bayebelo ya Nzambe wa sala théâtre en tout cas na mi pesa na mingi na bonzambe eloko na nango pardon na zango mutako sulongola ngango za Nzambe vous comprenez mutamoki lobe ba pesa ngabo pesa ngabo lobe ba ndo saka mais souvent ba benga ngai mais la yebite aba faut adhérer na maman Marie-Hélène si me trompe maman Marie-Hélène ba irsini ba ba bango ba yeba kamona ngatu na yebite ba yebike ngana na nani na automatiquement ba ke invitation ngo pona mona ba luka ba invitation mais au lancer un message moi pas pasteur de la foi surtout papa na ngai tala mwana yeyo papa bible zolo bakwe soko bobike senga ba opesa yo nazo beta porte pas no pofonga na ngai na boyi po bato musu bazo memela ngo actrice zo senga mais zo senga na komi na suka papa na boyi na ko yiba lobi ba mona ngala nzela obe na ko sa pe kindumba te na age na ngai na ko sala te papa de la foi ndi na zolo bano papa na ngai limbisanga ndena chemwa musapi akabango pe théâtre comment so ya makila so ngene limbisanga papa na lo bana tala ngai tala condition na zango na posa busunga ngai
na besoin bo sali penza mo quelque chose parce que mbongo na bana pe koteka botala soki na na talent ou bien na talent et loko ngana onsenga wana et puis kotona minga est-ce que yoka pe lisolo ya mama ni mama Olive Lembe ninga soutenir bino na yebisaki mama non so wana mama Olive pas na biso naza epai na kimbo mwana te nga naza mama na yo naza mwana na yo naza lekino eloko na olela kaka na posa na longa pembeni wana na longwa wana kila pembeni na mai papa obi nango lisusu koko ya na bando ya lele pano na lingi yango te papa mama sunganga nazala tama kota likolo bamona nga pe mutu naza musali munene ndenge omona nga na musala na bandango banda bomona na bala na kata théâtre asi solution nango te papa nayebi ke yo sungaka bato mama nayebi yango me lelo ekomi libange place na nga papa mama yango nazozongisa epa nango monanga mwana yo ya mwasi ata balobi na bango lokola nzambe ayebisaki nga eza bongo ndenge naosala yango bongo naosala yango mpona bata mokili te me naosala mpona pasi eza kati na nga naboyi bakanga nga naboyi mpe kindumba nalingi yo mama osupporte ngai. Merci beaucoup maman Sadi okopesa numéro na yo ya téléphone pour ceux qui ba benga yo ba benga yo na moyenne nini et puis adresse awa parce que je t'assure que émission au barotalango partout même maman Olive Yemoko maman Olive Lembe Kabila mama ni mama waro beaucoup de respect maman de mama yependa kitaka Yemoko soki Yemoko yete au mona rotina penda équipe mobimba donc numéro ya téléphone. Et puis, n'habiter adresse, ça serait pas mieux, mais peut-être numéro, sur ma bengio comme ça, mon Dieu, mon corps est on s'est indiqué jusqu'à la place où vous allez. Merci, papa. Numéro 243 plus 081 19 30 434. Donc, Bandela plus 243 081 19 30 434. Aquí na Orange. Plus 243 089 c'est 670 85 86 89 670 85 86. Merci beaucoup maman Sadi. Ma question est sur le modèle ya maman Sadi na musala oyo lando se prend na o tiré comme modèle na théâtre zaranan. Ngai vraiment théâtre na moni yango ezaki ya makila parce que na vie nanga na yemi ba tia masanga na monoti vie nanga na kimutu moko tala ka basina kileka na ciné mama nanga ko gangelanga do en tout cas ngana ka suki na moni ponga na koli na kasavudu na sandoa wana na ko kilega mingi ciné mingedi ezala nya taba beti ngata basalinga ni ciné mingedi mama bisa ko so wa lukanga obe mo ba mibula mibali na saka na mote ngaka ciné surtout comme à 19h au mona na limo na ndako na ke ciné malamu mama nga tinda nga bula sa musala ba pesa ngaka mbongo mukeka pona kota ciné alors na sako linga kotanga ba roma leko ba mama ndola bazako so mwa ba roma moko boyi en sele ya nini en tout cas kotanga tala ba roma wana donc eza na ninga mo eza baki net siko na fin du mois au faut foutre ça faut c'était ndito bokana kisa foutre na mo na bana nyonso 5 otikali ozana bango à place moko gaza oyo azakane pa mobali na tellement lokwa mona ki ndinga na ko samba na bossa na comme ça solo mo ezaki grave pe mais elle kaka ndenge wana mona ndinga mona nga na belaka na après ba makamba na belaka tension moko na misumbeli awa batu balela mama wana muto asukola nga na ko benga ibosa pe témoignage na sumba awa tension mata 17 nazo réfléchir mingi donc na mona nina ko bimate na standing ni mama wana ya kutanga na banga te na banyenye so mona na ganga akutanga na kata ndako ya mobali abosa nkina za mama portanga ya kebenga mama na ba sukolinga si ba menga hôpital tension 17 pour kokanyisa mingi puis lelo ba AVC ma ko mobile mais nzambe langa sala ki parce que na bana ko remarquer pe liboko sala ka c'est quoi grand père quoi ni meme nzambe langa sala ka. Merci beaucoup maman Sadi tout comme l'impression na suka ya motu ezaraka nzambe naza au-delà de tout. Oui mais nzambe arotikate. Merci beaucoup fidèle ami internaute. J'espère que le message est tellement très bien capté. Naebi que ba ndeko nyonso o maman Sadi atangi aza moko ya ba actrice ya mboka. Alors tous les ratés mutakufi to abeli. Na bongo belé. Et ya bongo mais mutazana vivante. Azana besoin ngo ba honorer ba pesaye. Batomité malamu pe na ibuza partout dans le monde.
Donc, bateau bim, ça $100, 200, 300, 400, 500 pour la divers mon comme ceux qui ont payé place mon cas. Mon talobi merci par Sambele Lio. Babi lo beaucoup épais saka, ils ont raté ko pamboma. Babi oyo azo semer yango récolter sur ozo semer bolam o récolter peka bolam. Bo soutenir Maman Sadi et gros ça là très bien. Yannick Chamba boss na biso. Exemple la télévision na yebiso on peut en direct à caméra. Nabi on a programme belé. Mais juste un petit geste pour la Maman Sadi ça là très bien et Shekina Vumbi. Nabi après vraiment sensible makasi. Mon appel Maman Sadi ça là bien et puis Jonathan Gana obésité financière ou d'arabe artiste et belé et Maman Sadi et surtout na artiste aussi au non so bozara na chaîne YouTube bozara ba film bozé belé ba Barcelone bozé belé bobenga Maman Sadi na ba film et que ça là est vraiment bien et surtout razo ya un peu ba tournage razo za na bino beaucoup de temps on est ba dolongwa voilà ya ba tournage des alara ils ont manqué divina za la kasona comme na zo beta betanga ko sexanga na za la pesa la. Puis Sarah Moussawa Kenda Poto a bien à Kao a soutenu Kao deux fois. Ouais, on a sa bébé langai, on a bébé mon cœur. Il est penda pour un problème maman na bango boumai. Maman Sarah Moussawa a ça la geste moi que ça va très bien. Vraiment doiné tout le monde a eu passionné. A eu passionné un peu ça doiné. Voilà, merci beaucoup Décarré. On pose la parole pour que tout ou des annoncés en fait. Voilà, vous avez compris que c'était là Maman Sadi, une actrice comédienne. Elle a fait pas mal de son parcours. Vous avez compris, si vous avez l'occasion, beaucoup répéter l'émission 3 fois, 5 fois. Au micro comme Maman Sadi dans le book et surtout voilà, partager, liker, partager et surtout soutenir Maman Sadi. Soutenir monsieur c'est physiquement, spirituellement aussi, c'est important. Prière à Maman Sadi na yemo rona yo, so sens pas bi code mo et peut monter et nara likolo. So bengetama geste mo lobi barezi, geste mo malamu, geste mo pour un sourire et ça la bien makasi. Donc western na yo tout appel Robin pour motiver ça les vrais kitoko et surtout le bibarezi na ba ninga ba ba chaîne de théâtre déjà ba benga ko yeba déjà que Maman Sadi azapé prête pour na ko tournaka na ba film belé. Donc azana talent na ye abia robela la terre ko faté pour songa na bo songa tango azana bon moi mutu nyonso voilà belimbela na ye mutu nyonso vidéo ko koma na kata ndako na yo ko kaka motema te et surtout comme ta bonne foi pour résister et ça vrai kitoko. Je dis un grand merci à tous ceux qui ont regardé. Restez connectés sur Exemple et Télévision. Abonnez-vous, partagez, likez. On arrive à la fin. Merci Maman Sadi. Dédicace César. La beauté, na pesika papa nanga de la foi. Moto na Nzambe yonde. Oyebi molimo ndenge eza. Na lingi ete mabonde lino tango nyonso pona ngai. Pona zala makasi sans Nzambe et le kopamba. Voilà. Maman Sadi une question souka pour des anciens biso. Désir to pe ver Maman Sadi na mingi ezala ani. Ve na monter mais ezala ani. Au senga pour ça monter manu ezala ani. Pour ça monter malanga linga na zala bien. Et surtout na senga la Nzambe apesanga sagesse. De na linga penda sagesse na osali kamomoko donc et me manga bien. On regrette na simate. La regretter te yango na senga sagesse c'est pas Nzambe. Le sagesse. Maman Sadi question moi curiosité ceux qui on bala ya monani pour bala on a prête pour bala. Parce que papa Bible lobby so ku fele mobali ko bala na makasi na ngana ngo suki mobali penza ya linga bala je na ko bala ma papa mais comment au moins ndenge ngana za boy parce que na za ba problème soki penza ke nzamba sungi ke mutu ba problème esili na ko makasi au moins na pe oui oh je le na me yopé oh merci beaucoup Sadi. Nous sommes arrivés à la fin, portez-vous bien. Mais comment? Voilà, c'est maman Ujana. Maman Ujana te. Maman wana oyo, maman ba veuve wana oyo, alaksa basi musu ba yebi ndenge tendre zate. Voilà. Bye bye, ça fait du bien. C'est comment Mouké boy apporter un peu la gaieté, ça va très bien. Donc portez-vous bien, allez. Bye bye, bon tour de programme sur Exemple Télévision. Baby,
Naponi omote manangai yaya lokola abele abonza kimbeka eba ya papa na yembeli oni bangana Dawidi ye oyo salelinga ezo modana ezo salema na bomo inamba ezo monane ezo salema ezo simama na bomo inamba yaya soki bato ya mokili bazako binela bango bazako kumisa bango yango nga na poni na yembeli mokeli na ngai ye oya sala ya minene na bomoi na nga sikisanga mabe ashanja bomoi na nga lolenge ya kozala nga sae abongola bomoi na nga o yeso yo Atamasomo na ngai komi lokola ngola zambe na bomboye yondo limita kanga pe opetola kangai tina nini natika nzela na yo nakola na seyo kinosuka ya bomoi nanga sunga bomoi nanga yawe tambusanga na nzela ya nsemo Yona papa bozali moko salete yona ngai tokoma moko nazala mukanda yokoma makomi na luyembo nanga bato basuwa bomo nga biloko yo nde mungwa yopesanga sava yo osiyanga rivière papa inondenga aikoni yo moto papa pelisanga ozamba ineve na pusa papa sulajenga mwana mpate Alleluia nzambe na pomo
Exemple TV Kitoko, rien à dire. Et abonnez-vous massivement sur Exemple TV. Batou Bolinga Nada, encore comme il y a 100 périques, il faut vous s'abonner. Vous s'abonner à Exemple TV. C'est Exemple TV. Vous s'abonner à la chaîne YouTube. Exemple TV Kitoko, rien à dire. Yaya, un exemple à suivre, cette fois-ci Exemple TV. Si on voit des exemplaires en autres, il y a s'abonner. Exemple télévision, c'est vraiment un exemple à suivre. Il n'y a pas de polémique, il n'y a pas de conneries, il n'y a pas de... C'est vraiment... Il y a dans la lignée, il y a dans la nzela. Exemple TV Kitoko, rien à dire.